Mbote na balandi nyonso ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenu, joyeuse Noël à vous. Bon, continuez à s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Bakado o bokoki ko kabela Adassa na Noël o eza toujours ko s'abonner, ko partager ba lien ya chaîne na biso to koma ebele to elibino mam sisi la bisalo apesi bino ba joyeux Noël botala ye. Wana tomoni mams na biso si la bisalu toujours ne sengo. Tia mon pepe cri ya sika. Donc batia mon pepe. Bako tia mon pepe kasi bako koka SBT. Wana zobina na ye owanjile nzembo ya ser aska olangi toujours ne sengo. Apesi ba bino nyonso babakuku na ye bambote pe ba joyeux Noël na babakuku na ye nyonso alobi ke bo bangate. Biloko na bino deja eza na moto kalate ezo kita kalate ezo bela azo bakisa ngo mwa gu mwa kib mwa beni po sala ngo bien mais kalate bozolia. Donc si la bisalu toujours ne sengo botika si la bisalu vanda na ye joyeux Noël na babaku. Donc joyeux Noël na babakuku nyonso wana bozo mona si la bisalu bekam toujours ne sengo azo pesa joyeux Noël na babakuku na ye nyonso babakuku nyonso ya si la bisalu oye bomoni mama na bino ndenge azalaka ne sengo eza pe ndenge moko biso bana na foto zalaka toujours ne sengo esengo ezala partage ya bavi na biso. Donc Adassa nyonso na babakuku nyonso ba nyonso bosepelaka na mosala ya Adassa Temo TV bo continuer ko s'abonner massivement et bo partager ba lien ya chaîne na biso et kende toujours liboso pour et permettre biso to continuer ko sala mosala na biso malamu bo sotaka ba pibité bo sotaka ba publicité te po yango wana nde motu ekotiselaka biso moi $10 moi ata euro. Donc bosotaka ba pib na biso te ekosunga biso makasi oya mosusu oza na mbongo te oza même pas na crédit ya kobenga Adassa mais soko tindi au lien au partager lien chaîne au tali émission bande na suka osungi déjà Adassa Temo TV. Joyeux Noël à vous.